Coucou. Tonga etani ye. Tonga lelo tonga makambo. Dimanche ya lelo. Dimanche ya makambo mama. Makambo na makambo. Benita. Naza occupé Mina obaki. Yo. Nakotiko te ma chérie. Modèle batu boko benga nga pona Benita. Ya Benita ye moko soka yeba kikazana zemi. Alinga kaya te. Alinga kaya kofinga batu te. Mwasi azemi afinga rate. Mwasi azemi atazaki na ba problème na batu. Na ebite so to chanja style de vie. Moni mwasi azemi basa azemi akala. So azemi abombela mama botie, abombeli belle famille na ye, abombeli bana na ye, ka ye na mbali nene ba yebi azemi. À l'époque ba mama azemi, ba lexara écharpe, omonde ezana lati elamba na nga boyi na susu écharpe na lekisi su mopandi. So botuninga oza azemi na kowangana. Wana na tango akala pourquoi parce que ba yebi ke zemi ba batelango. Benita, ma chérie na sola na papa nsa mingi. Benita maramsu papa Sam tapesanga. Ebi première mission na salela rayo. Lelo mona conversation ngana baki ngane na zaboy ngana ya oloba mambalukuta te. OK? Benita, oyebi madame Perro, oh sola na yo yamba ede fa na téléphone à papa Sam. Madame Perro c'est moi. Les docteurs c'est moi. OK? Ya ça kaona na ya yo Benita. Nana ngo costaud. Avec de preuves. Lelo to banda. Téléphone à ma kambu yango. Téléphone eza téléphone à ma matière. Ebimi. Soki téléphone ebimi boy c'est que voice ko le kate lelo. Ebimi. Na ki très occupé lobby. Leo na eli. Na ye. Na tango akala. Bandeko. Bon dimanche na bino Bandeko bokenda ke église. Ba bon dimanche. Na tango akala. Soki mwasi aza na zemi akobombela même na quartier avandi azobombela même na famille mobali na famille kutu ya ye moko mwasi azobomba bayeba te kaza na zemi mwasi azemi alukaka pena batu nyonso atozaki yanke atozaki muta matata yango mona balobaka zemi kobote kitisa mwasi parce que mwasi makamba banda osala tanga botaka nanu te ezarande musuneti nganga nazara mutabi kobunda en tout cas so sa isinga baje na olongwa place nazana yo bunda bana bandal baebi na yaka kobunda penza mais banda kobota na koma mona ki naza mama bana baza na kokendo bundisa ka susu batu te mwasi nyonso so aza na zemi balobaka faut kita parce que zemi eza ngana benga ngo toleka ke tape auto bundaka na liwa zemi ezaka entre la vie et la mort to bunda na tape wana eza libala eza kobota eza betape mo basaisa ngo bajete. Alors na tango akala basi nyonso ba sœur na biso na kochaka ba sœur na biso yango kizenga bakokonzoni oyo kisoni to yo kota na compte nanga tala kizengyo nga koswana na ba famille ba kizengi te famille mobimba mutamaela azate bazoba na ba illettré ya esko batandengo wana nga na yo sa na bango rando na okokalika mango te. Il faut sortir dans mon live toi là, faut sortir, dégage avant naya bima. Alors basi nyonso ba sœur na biso na tia ba sœur na biso na ba mama na biso bazara soki bazui zemi makam na olo bezanga na zo inventé te bazara soki bosa zana sala bino kutu capture ponga ko sela batu makam te zana capturer yeyo nga mona na zuye capture na ochela bino na communauté na. OK? Donc basi nyonso o babota kala donc kala na longoli génération na biso tozo ata ba série 7 ba série 6 ba sœur na biso na ba mère na biso wana omona ke babanda ko batela zemi so raza ba problème na mutu ao cesser les faits ao chape ndezala to bombi na manzaka
aocha pena batu nyonso aboyi na ye ba problème mwasi azemi aswana te aya wana eza principe aliboso mwasi azemi aswana te mwasi azemi aluka ba problème te mwasi azemi afingaka te o nga na yebi te eso ezaka ekolo na nga mais o nga na yebi na principe na logique à vie mwasi azemi aswana te mwasi azemi abunda te mwasi azemi aluka ba problème te mwasi azemi afingaka te surtout kofinga mwasi azemi afingaka jamais afingaka te. Alors Benita yo sala exception nazongi su na sima mukieta muto banda ko vivre parce que lelo technologie échangé muta komi na eba sente ayo sala bino zemi ya tapage ya ko sente kalezala so ba sente o foyo kasoni o batama neti Benita ba sente yo mais tellement monde des évolué technologie yo changer côté bat mususu zemi ya ko sente bokomi na bino kosalela ngo batapage na internet donc zemi eze loko ya kobomba eze loko ya kobatela zemi elinga makele te zemi elinga place kimi eza nga nayebaka à l'époque kala ezalaka soki basente yo mpo nga moko ekomela nga omona baolongola yo na commune soki neti ovanda na bandala soki basente yo avant zemi ebima bata quartier ba découvrir oromona famille ekosensibiliser baluki mama leki avandaka ta mosusu na masina baluki tata mwasi avandaka ta mosusu na Pascal musika na bambinza na bapompage baluki bafamille oyo baza misika mpo bakende kotika yo obota kuna mpo na soni ya famille mpo na quartier batonga te mpo na babate la réputation ya famille kala babandaka soko ozwi zemi basente yo ka baki otika yo ok bote pa mama leki bato na quartier oyo bayebi yo te kende komibotelela kuna parce que zemi babatelaka mwasi azemi aluka makambo te Benita mwasi azemi afingaka te omoni baporte oyo ozofungola nga na si nazoloba omoni ba esprit abandonné nyonso ya monde Benita bamona yo na zemi na yo bamona yo na zemi na yo eza makambo na oloba eza na cause nango parce que ya une porte oyo eza polele bandoki nyonso abutu bamona yo na zemi na yo yo lokoza makasi oza na bantibal kanga porte kanga bantibal wana yatendre yo te mwasi azemi aluka makambo te basi azemi bakoma bahypocrite mwasi azemi ata mutu babanda opesa na mbote te na quartier opesa mbote prévenez soki oza na problème na mwasi mo aza na zemi so boki même na justice omona baopesa mwasi azemi raison ata yo mutu ozalaki na raison pourquoi balobaka basona na mwasi azemi te babundaka na mwasi azemi te mpo ata oza na raison ozwango te parce que mwasi azemi aza lokola liki oyo tozobatela parce que amemi molimo ya mutu Benita lokola yo lingi yaya nzamba aza te na internet okanti nde okomi on sans effet wana allez sans effet wana esali sans effet wana okomi okanti esali nzamba azaka tellement juste nayebisaka bino boye epa nzambe na bata mokili te il faut bolingaka bozalaka juste devant Dieu juste eza nini nga nde naza boye natikala kofinga Sara te nga natikali kofinga mpe Sara te mais Sara ofinga nga na zemi na nga soki lelo problème atanga na ki oluka Benita na molili nzambe ozala juste au défendre ye mais nzambe tellement azalaka juste n'est pas bandoki aza juste n'est pas bana nzambe ba chrétien soki mutandoki nde tolobaka bandoki soki atanga Sara nde naza boye naza ndoki eke na ana posa na sala Benita mabe soki eza ke Benita aza innocente parce que nzambe azaka juste tie pa bamarabu soki Benita aza innocente soki Benita azalaki na problème na ngai ta sala nga mabe te nzambe oprotege mais so nga na ba raison na nga o babenga malédiction avec cause ya Benita nzambe olache yo nzambe atika Daniel na libulu bakosi ok nzambe alashaka
nzambe azala juste ka mpona bachrétien te nzambe aza juste tipa bandoki soko yo moto osambelaka oza na problème na ndoki lokwa yo osambelaka okendaka église otangatanga akoma nzambe mpo apamba omoni onzela okomi na monopole ya kofaire souffrir baninga omimoni onzela okomi na monopole ya konyokola baninga omimoni onzela okomi na monopole ya koya ofinga bato mpo yo osambelaka ma chéri baporte wana ya polele so ya solo bosambelaka l'église balobaka na bato fo bokangaka baporte beni tomoni baporte oyo ofungoli baporte oyo ofungoli ma chéri eza mbala liboso bakanga ndoki na internet te soki mpe baokanga ndoki je m'en fous me yeba yango mwasi azemi ya solo alukaka baproblème tosali de live olukelanga baproblème de badossier na yo nyonso oyo nga nazalaka nango oyo oyebi ti lelo nao nabimisa te nayebaka émission asuka nalobaka moninga aza na zemi nazotika ye nazela ye akita yo zemi na yo olingi okomisa yango faiblesse ya bandeko ma chéri zemi no ezala faiblesse na nga te ezala faiblesse ka ya moto akotisaki yo yango siko moto akotisaki yo zemi tellement il est irresponsable tout fait nde bofinga mibala bato bajigolo yo na mobali no gigolo.com mwana moki ozomanipule lokwa télécommande akoka même pas kopekisa ok mama e tika internet ata mpona réputation na nga naza paster mobali akoka ata opekisa to tika internet mpona réputation na ye yo ramse yo omba est-ce que tala omba lipasa no asa akufa maomata miniature je te promets wallahi non tika bino te aomata miniature bato baobenganga mutu mabe bamona me bato baza juste bamoni ndenge Benita bandinga asalelinga 2 live bato bamoni allo oui wana se pesanga bagarde. Allô madame. Ouais, bonjour papa, boni. Bien maman. Botika ya matazo ya pa na ngai ngam na bengisi. Ok, c'est bon. J'espère que tu es arrivé en droit. Ayebi ndako yaka déjà za tailleur na nga couturier na nga. Ok madame. Merci. D'accord? Donc yo lokwa omi monike oza mwasi azemi oza na droit ya ofinga batu loko lingi. Oza na monopole otuka batu nengo lingi. Ma chérie, aujourd'hui là, nga na uto sa live mo récemment na essaye bino nga na banda osola na papa nsa. Bota pote sino te na ochate. Bota pote sino te na kotia na ngate. Bota pote. Bato boti na nga ba demanda o matanga machana nga batute. Naza zo bate na nga na ba compréhension na nga nde nazala boye na ya ga na matière na nga au grand complet na ye na lobi na sisi na kati live. Nga za zo bate nde bino bozara oyo lobi ka mukie okoti bato ba ya ofingelo batute. Moi l'objectif ce n'est pas insulter mais pour na kolakisa Benita place o asimbi place ma benga na vie na ye awa. Première émission na sala na vie. Pona makama mitakala. Na commande ya kosola na papa nsa. Benita mukolo alekisaka papa nsa. Na émission, moi je savais. Nga yebaka. Benita na esaki oyoka odia papa nsa te. Je t'avais dit okoyoka mungongo mobali na yo. Azolo baba vina ba makamba salite oyo za osana poto yo bati be makamba mission nyonso nga sala ya Benita makambutu na loba na zongo na imaginaire naza ja ya bato ba ya kokosela bato makambute na linga crédibilité na internet ba yebi ke so i dossier bimiso eza na muto ayo loba vérité zanga na ka okosa teke na lokoti makamwa lukuta na yo okosela bato po na mafinga bato bakufinga makamba lukuta. Ngasko na koka ko ya olobela mutu likamalukuta te na bambele loko azate na bandoko saneti yo Benita oza moyibi te banda na bandoso na papa sa abetelanga na lisolo te ke Benita za moyibi abetelanga kindumba Benita infidélité à Benita ki lesbienne na Benita ninga za okotsa ba fille na chambre na ye
coucher na bango. Benita banda obeta papa nsa. Benita, makam na oloba. Eza ba preuve nango. Koki mate, ozali na bezo sala rando nanga. Koki mate. Koki mate yo ya ofinganga. Limbordondon soki komba ngoni no finganga na soki limbordondon soki nini komo moka boy. Yo ya no ka kofinga. Obima na papa na o ya kofinga. Bo finga makambo yo e finga ma na internet. Oyo eza mensonge. Eza purement mensonge parce que bato ba yebinga bato ba kola nanga bato batanga nanga batondi na TikTok awa. Yango etushaka te. Il faut bo luka mafinga oyo o mona ke mafinga o pena net nde bato baloba ta sara ye kuna munene. Izo e correspondre parce que ya solo na za munene. Ozo mona mais biloko boyaka kosela bato ngasko na kosa te ma chérie Benita. Ngala kosela mutu likambo te. Tayero aye. So aye ami vandela ka kimia ponde na osala live nanga nani mutaye na ete so aye pena ba pantalon na bakar ba uto benga na se eza e kanga ka téléphone no wana pona na live ata makelele te na lingite donc boya kokosa batu awa omoninga ye nga soki na se décider na mobile na nga na bota susu po na kana penser wana ti nga soki na se décider tala ye kuna wa machine siko oyebe busani ko na engagé pe batu na sala ba nana live yana sisa live allô Brahim ça va outside na ebisa ibango bachaki tembete yaya ma chérie tu vas réveiller les chats qui dorment. Benita na mwana tifona kata po photo landa mwasa mama bana papa nsa na live ngana esaki o la uti touche la ngana za mutu na yaka okosa makamte Benita na yo koselo eloko te na yo lobaka makambo na yebi na ba photo na ba audio yanguka na yo loba Benita banda ko beta papa nsa. Benita est-ce que oko yebisa batu naloba natanga bakombo Benita yo sungi papa sate yo sungi papa sate mécanicien ayaka kokuta papa sa na mabele papa sa kweya yo Benita uta ko beta papa nsa ezaka pona nino sengaka nini ma chérie pona opeso no somo oyeba kenga na bando swana mbali no téléphone ya ka téléphone na makambo numéro na ngoku bat bayeba ate bande konanga na lingi okosela mutu makambo te bomoni oyo conversation eza capture te eza conversation ya capture te na kati ya conversation numéro a papa gi yango numéro a papa gi yango yo na bimi a conversation na biso yango oyo na komelaka papa gi pona zara soto soli na ye il faut ngana supprimer na retirer ye pe faut a supprimer pona Benita a fuya téléphone na ye message a souka na komela papa c'est le 4 mai 2022 na bisi tu vas passer à quelle heure yangwana na été so bon na bien na essayer tu vas passer à quelle heure mbala moko Benita aye osaelanga audio boyoka Benita madame Perrault c'est moi yoka audio Benita zela po mona ke makam na lobaka na inventante na tona esa kona oyoki yoko yoka mungongo wa papa sa na kosa raté yoka Benita qu'est-ce que je lui dis? Merci. So on a sebo iponi oze bo tapoter yoka boyoka odwa papa ya Benita oze Benita sko moyo oyeba makambo ezate po téléphone à papa nsa eza su na maboko na ote Bonjour madame, je suis madame Tsa. Je vis que tu as envoyé des messages à 1h et ce matin aussi et des appels manqués. Juste te dire que le téléphone de mon mari est dans ma main. Voilà.
qu'est-ce que je lui dis? Merci. Voilà. Benita. Si okutaka ba appel na nga ya numéro oyo, moi oyeba su numéro ngo ezate kanisa ka madame Pero. Nga yo madame Pero. Na banda kosola na papa nsanga na banda fortifier papa na téléphone. Jo mutakala na we bima. Na salela o émission ya analyse na finga ote. Yo leka epa kizengi wana mususu wana zanga ndaku na poto. Oki osaela nga live finganga. Moi, ton mari m'a contacté, Papa Ginza, que son âme repose en paix. Oui, ben, na batuba ko benga Sarah, tika tapo na papa sa, ko bimisa ba audio na ete ngabite. Moi non place o linga memanga na kara memanga Benita, soki na tie voir papa sa awa. Alobi makambu sur yo. Oko respirer l'internet yo. To suki wana te. Yo yebaka tozaka okuta ba appel. Et puis Benita alo bango bien nakuti ba appel manqué ba message to bandaka kosola na papa sa nga Sarah. Alo baka bi ma fille, tu es la seule personne ozobeta histoire nengeza. Benita banda ko enregistrer nga lelo te. Benita bombaka na mitakala ya papa sa kanga papa sa ba clé. Papa wana okazu nenge zala po ba koma ati na procédure à divorce na tshela bino ba audio à divorce. Benita koma ati na niveau ya harceler papa sa ke mukolo meko bengana ngana ndaku soit ponga na kota ba lesbienne awa to mukolo meko bimisa ba makamu na ngana miso abatu na ko balancer mutakala na on internet. Benita olingo yoka papa sa nga na rajouter na matière te. Omoni ba matière e batu ba fingi ngati. E ana batu musu ba faimu bazoba na moni ndenga o répondre bango te. Mais tant musu plus tard, mukona mon occasion moko boye, mutema nange sepeli na obimisa na oloba. Nazaka bongo. Na mutema munene na ebo bomba batu. Na ebo protéger batu, so te mena batu basambu ya. Pona nango, mais na vanda kimia batu babenga ba pesanga ba conseil tika Benita tika ya zande kono mungala je crois live mon na sala watanga na bon mon ateke ngam na ko sabino Benita obunda za Kishasa na eba ngondeni anytime na belle famille anytime Benita ebi combien na zona belle famille oyebi kenga côté matière ya ko enregistrer na Sarah blague te sko ebi combien de matière na nango ya yo ma chérie na lobara azande kono mungala na ko bometi sukate. Malgré aza impoli, aibi savoir vivre ta tangate, mais na ko bometi sukate. Zemi no Yesu se couvrir yo aza zemi. Natikaye. Mais yo la kisinga ke yo za yo, ma chérie. Après toi, nga pe fo luka ba preuve hein. Au moins nga na ochabo, yo pe fo yo finga nga na ba preuve. OK? Benita, so ozo reconnaître madame Pero. Madame Pero c'est moi. Ngam na zo so na papa ça. Tangu Benita selinga audio oyo namoni ba appel manqué okomi obengi mobile nanga na minute au téléphone neza maboko nanga na uta sabino Benita azako ozora téléphone na papa Guy apa wana na banda o piéger na yeba si seulement si makambu papa Ginza allo barananga eza vrai Benita ezara so ekomi 0 heure pour papa Guy azara so to solo la supprimer nga pe na retirer azala so papa Guy alali Benita oyiba telefone na mobali abandi ko fuya sola kinanani abenga kinani makamni ba sola na bana na esurier oh papa sa peso asoli na bana e asiprimaka Benita aye ko répondre nga ke mobali na lali emta na ba telefone jour ana isa bino po Benita asinise papa sa mukanda wana Benita banda ko za telefone na papa sa na buto azokomela bana na e boya kotala ngate na lingi mutaya otala ngate na zana nga bien na lingite awsoni sa bana ni na ba téléphone so asisi okomela bana wana a supprimer message so asisi okoma a supprimer moi na tongo ça omoni bana na yo ozo nyokwama ozo souffrir bazo ya kotala yo te nzoka Benita zo planifier alempa motema ya papa wana po papa wana kanisa yata na quelque chose ayebeki papa na okende na liwa. Ma chérie, ngana laki yo moni ma finga ngea na preuve te yo foya na ba preuve ngana oyo kamungongo sa
oyoka ye kizenga soi-disant pasteur kizenga Ramsey yo pnoza pasteur yo ko sauver ama Benita te yo te abatu nini yo Ramsey zoba o te abatu nini pasteur omoni banani bayebaka nani oyo komone kininga fio asala clip a Mitterrand champagne a sœur nanga oyo Lina na bosa ni faina pia bino kombo ba musicien ba bwaka ye Lina asala clip ya Mitterrand champagne na déplique moi sona kitoko apembe akoma ma pasteur boyebi mobala balaye alon omoni pena Lina oto e bagana Lina o ngana zo melane shisha na Lina akoma mwasi a pasteur boye elaki sara penda ke mobali naza mosala nzamba solo abala mwasi accoutrement ya Lina so akoti TikTok aoloba ba parole oyo kake o mwasi mosai na nzambe aopesa ba conseil aoteka biloko na ye aoloba donc comment na Lina elelo na Lina ya clip a Mitterrand champagne deux personnes différentes mutu so akutani na mosai na nzambe na vie na ye soy muta yambi Jésus Christ nyonso echangeaka Benita alingaka ye expliquer bino na communauté te ka komo sambela Benita alinga ye obetela biso te kalingi mobala pasteur biso tongai to comprendre que Benita changea komo sambela zu mobala pasteur par ses comportements yo Ramsey omoni nde bandeko no bazolela bakomba victime bandeko no bazolela na ba téléphone mama Sara kocha mama te koloba makama mama te muta soutenaka Benita zali noko ya Ramsey noko mwasi oyo bala na ndako aza soda ya Benita loka mwasi azo influencer yo oya ko soutenir mwasi ona buzoba noko petelo miniature réseau zela yo ponga na bomba matière nga liara nyonso mba monte na bomba bibundeli na bombaka Benito ebi biloko batu bakuta na telefone na yo oyebi biloko batu bakuta na telefone na papa sa milelo nini olelisa papa wana to avancer Benita era yo répondre nga bato boyaki boye retard na otela bino premier audio a Benita na tela bino ndeto banda osola Benita ko répondre nga ta na comédie oyebi pourquoi na komela papa ça tu vas passer à quelle heure oyebi wapi papa ça falaka passer nazo regretter ayo la sera bien te mais na nini na tela bino na communauté et ça les quatre mains zela na me kotinda ngo awa na poster OK zana ça na capture bozela na me kotinda ngo a botala bozela atina on a téléphone o na chango botapoter s'il vous plaît bozela po bozo la kisa bien te fo bomona na ba date na 2022 nga na banda oswana papa ça bozela na tinda ngo a botapoter s'il vous plaît na 4 live bozela OK Natchela bino siko yango a bozela. Botapoter s'il vous plaît. Botapoter la famille. Bozela. Toko maintenant on a 100K. Botapoter te. Botapoter te so botapoter te na kati live. Poso na kati live. Mutayo expliquer bino makambo azate. Botapoter toko maintenant on a 100 j'aime. Voilà, tapoter. Botala na longwa po bomona na longwe bomoni la famille Ginsa na on capturer pe numéro parce que ayo kosa ke wana numéro a papa Gitete voilà écoute ça ezo funda botala
Nakomela papa ça le 4 mai 2022. Tu vas passer à quelle heure? Bonjour. Benita, yo fomi tuna, tu vas passer à quelle heure wana? Nalingaki papa ça lingaka passer wapi? Benita eko sa elanga mbala moko audio. Audio yango na chela bino ne bandeli na chela bino yango susu. Après na yo komela ye, dis-lui c'est Madame Perrault. Benita Madame Perrault ya randenga. Madame Perrault là, c'est moi. Zana chela bino audio Benita répondenga après avoir kotanga comment on appelle manqué dans la téléphone en bas naï. Bosé. Ma chérie. Est-ce que quand yebi na yebi so bosani yebi ça peut battre comme oh papa ça enregistra kakuna. Madame Perrault, le docteur Perrault, c'est moi. Ma chérie. Yo faut expliquer battu mon kuyana yo otiki yango panani. Yoka Benita qui est sur la cuisine. Yoka Benita, hein? No, yoka. Bonjour madame, je suis Madame Tsa. Je vis que tu as envoyé des messages à 1h et ce matin aussi et des appels manqués. Juste te dire que le téléphone de mon mari est dans ma main. Voilà. Qu'est-ce que je lui dis? Merci. Ok. Yaya. Bazo bao komoninga bo tele libala te j'étais en communication avec ses enfants direct. Nga nazaki pont ya bana papa ça na papa ça. Nga sara. Pona son numéro papa ça. Naza nzambe te. Naza pe proche a Benita te na ibe numéro na téléphone. Et utaki. Yango mona iso problème na bango epini. Après wana botala. Tant on a dis-lui c'est Madame Perrault. Benita loka yebi ke mobile na solana Madame Perrault on a zara docteur ezakanga saratola. Alobi ok merci. Na yebi si tant ok merci wana yeba 19h. Après ngana yo koma mais on a parlé la journée. Je sais que c'est là. N'habite soit bon mon a bien bah tu peux pas commenter. Ngana komele nga bingana papa sa to sola ki na moi. Nayebi ke ero papa sa za ndaku. Ndeni nazoko ko yambanga na téléphone te yozo yambanga. Yoka odia Benita. Madame, je suis son épouse. Je te dis qu'il n'est pas à la maison. Tu insistes que je sais qu'à cette heure, il est à la maison. Tu connais son programme plus que moi, franchement. Je sais qu'à cette heure, il est à la maison. Moi, je suis son épouse. Il n'est pas à la maison. C'est moi qui ai son téléphone. Benito za motema mabe eh. Papa sa o yazaki sous na force a otambola te. Au moins de Benita za privé papa sa o solana banana za boto la papa sa téléphone. Papa sa wazaki maladif, incapable même ya kotambola. Mais Benita azo boto la papa wana téléphone en kangele na chambre boto le téléphone. A ko vérifier ba appel a papa sa nyonso ba entrer ba sortir ma camion so solana na batu. Yango na insista ki to sola ki na ye toute la journée azana ndako abimite pesanga papa sa ne Benita tellement na insista yo sala audio oyo yo yebi programme mobile na nga plus que nga moko Benita papa sa kendanga wapi na butu wana papa sa tambolaka papa sa na butu wana kendanga wapi Musala banda ko sala na vie ya papa wana ko détruit ko botole ba téléphone air nyonso ko répondre na ba message ko lande la vie ya papa wana ko bebisele na ba relation. Ngaso yi Benita bloka ngate po eba ki naza docteur Perrault. Hey! Là où tu as touché là ma chérie, n'ose pas. Je vais revenir. Moi je cherche pas le buzz. Son akimuta oluka buzz. Na biloko nga na nango me na bimisa zena lakso na bino muto asute na Benita ose ngana za masekite Benita ngana bomba makambo batu ndo moninga awa ki bapesi nga pe matière mutu na bo sala ngani naza a na boyi na nga pe na bia ebima soki ebima ngana oya o compléter me na mbanda te botala mutu oyo asute zela mozi Ose. Na kota na galerie, sinon tu es ça là bas scandale. Bosé.
La seule mutu oyo, Benita nenga zana, il faut faire la baby shower famille ya mobali baboyi. Benita, il faut venir expliquer les gens. Oli ako mata na ba live ya ko finga batu makamba lokuta. Yake ko ebisa batu, ozoni ngosa la baby shower. Belle famille ko yate. Benita wana France. Kende ko kanga photo na Nancel Nandimao. Wana France. Wana France. Kende ko kanga photo na Nancel Nandima yo. Orosala hondenge nini belle famille baboyi. Mutu akoma ko soutenir Benita, mutu moko atika na famille ya Ramsey asolisa Benita ya noko o. Dela. Mama. Yo zamba zemi na yo ko tika nga kimiate. Yango. Zele so mona be. Zala longola nini asima po bo mona photo bien bozela. Bon tapoter s'il vous plaît. Benita Saratika. Saratika. Ah, you belong what? Ok. Botan. N'était ce comme on a bien. Eh? Benita. Benita. Moi, c'est un encore. Nous t'as soldat. Azara facilité à influencer. À côté de ma camounon. Mes familles Ramsey ezolela. Ezolela balingi na bango relation ote. Ozoa ko torompe batu na inter. Mama chérie, makamba Ramsey kuto yenga na kokota na ngote po Ramsey aza zoba alandi mbongo aza jikolo pona pasi. Mais makamba papa ça, je maîtrise. Je maîtrise parce que ngamo personnellement nazo soana papa ana. Nazo maîtriser. Ngana tikala ofinga Benita te. Ba live nyonso nazo sala na tikala ofinga Benita te. Nazali na ba problème na famille ba kizengi. Na tikala otanga komba Benita te. Nala mukabwe Benita aza ko sa charner na ngasara. Yaya. Muto aza na ba matière ba sa charner na ete. Na loba no mettre fois. Est-ce que vous imaginez banda TikTok? Message à 2022 na papa nsana on a bimisa te. Non na loba makambo na loba lelo te. Parce que na ba réserve. Na mona eza internet. Oko détruit moninga te tina suka. Eza vina ye anyoko la papa nsa beta ye papa bato akufa et tout. Et ya ma famille abatu na kokota ngote. Na loba aka likolo o eza likolo. Benita, oya ofinga nga awa limbordon. Yo ofinga abatu makasi banda debi azemi nona esara oza mama pasteur. Zale exemple. Oza mama pasteur batu balanda kona sima. Lakisa batu ko changer. Na ebisaka yo omoni lelo côté to komi. Allô? Ok. Bon tapoter dans la famille. Bon tapoter. Ngai naza na souffle belé Benita. Naza na ngate na maternité. Nga lelo soki to se décider na mobile na ngato bité. Na bano toza na bango to bakisata mwana moko to mibale na kimi internet. Nga na okima. No ya suste. Ti atabatu bafingi nga balobi na okima. Ti mukomsuse bon matin bo mona rara photo ya mwana. Ale na sala na nga ba video na nga na zemi na ba vlog na bomba na bandisko ko bimisela bino base basala ngo ndengo wana. Sara to la tika internet tika internet nzoka na tika te nazo batela na bota. Pona mutu pe ya ba problème. Naza na batu pe o na shoka batu musu na finga bakanela nga pe. Alors na ko exposer zemi na nga te na ko kim internet. Na bombi no manzaka. Bobosa ni kombo na nga. Na bato na finga barobosa na nga. Na se concentrer na molimo muto na vanti na lipumu. Na ko bota. Live ke ezongi. Batu nyonso bafinga nga tangu na kimaki. Na banjo classé na osela bino bala. Yaya
na ko perdre te na ozongisa mbongo facilement oyo ya batanya su na vanda kimia pona ko sa charger na mutu moko live une semaine mutu moko live une semaine ti na ozongisa mbongo na okima yo soi dizo kutani na mosali na nzambe yango mosali na nzambe okoki ko changer vie ya Benita te pozwa bandimi pe belé na TikTok awa tout le monde appelle que vie ya ndeko mwasi en tout cas changer ndeko mwasi penza azalaki mutu akofinga mutu aboya en tout cas nde balobaka témoignage ezalaka na makambo malamu témoignage eza na bijou te témoignage eza na bijou te témoignage eza changement ya vie ya mutu auti na mabe akoti na bolamu asali changement ya vie yango nde témoignage yo mobali oza pasteur oyebi spiritualité oyebi malédiction avec cause na malédiction sans cause obanda kolala Benita na ndako papa nsa autika mobali ne na mbetu na sa maladi alandi yo na Chypre Benita tona banda obeta masolo wana obanda komituna te na zwi wapi obanda komituna te soko zwi mbongo bafuti oma mikolo wana papa sa banda kofuta chaque fin du mois Benita ake Chypre abanda na on a joueur soit kangisi mbongo papa sa futi ayo sa ye mwasi akoma rode mibali Benita roda mibali ya Benita ta finginga vérité yango no panza ya zane loko loba siringa te à part kofinga ane loko loba siringa te à part kofinga mengana na makamwa Benita banda rode mibali awa na kisasa. Est-ce que boyeba ke ngana matisa garçon wana oyo bazara na Benita filmaka na matisa na live na YouTube. Et c'est un garçon que je connais bien. À moi na biso bandana. Na ebi bandeko na ebi famille na e. Benita sono abi osambwa okoka. Na linga ozala kozi ya kobimisa mutakala ya mutu temengana na mitakala no Benita. Dieu m'entend parler. Na ngolelo to a dimanche. Na j'irai pour na osepelisa ba congolais te parce que nzamba juste na nango omoni mabela Benita na bimisa jour wana avanda makola ko panza oyebi koto salara vidéo wana place otindaka mais na oyo osambu sote parce que ngai na loba na vie na carrière nanga nazalata mon fingi mais que obimisa osambusa mutakala ya ndeko na omwasi na osala te. Mais à lire autozokene ma chérie, la lire où vont les choses, tu vas pleurer. Ero batu ba pexate koza mwasi azemi vanda te. Tatunika na internet bosibo mona mabela Benita. Photo mabele o nga na chela kibino awa. Bosibo mona ngo. Zela, wapi yo mabele manjombo. Yaka. Ueti mabele manjombo. Bosibo mona ba nyonyo Benita. Et puis abando chano sac na sete. Benita, tu vas pleurer, ma chérie. Muto zo finga, ma finga nazalo kaliboma. Le ma finga la eko changer eloko te na vie nanga. Eloko. Siko tala ma finga nyosto batu ba finginga na kota ishene chondako monde na bimisi yango ba yibiti. Do ma finga sala kanango eloko moko te. Yaka na ba vérité chokaka monde na koti live Benita okobanda moni souffle lo batela pona okene ukamula mwana okobanda ko ya koluba matin midi soir famia batu oyo zo menacer place ba yambaki o place ovandaki okomi o okobimisa ba secret famille oyo. Est-ce que batu ba oyeba taba message Benita okomi la famille oyo non na yebisi non na yo beta histoire na bango te donc na makambu nanga non na yete na chaka ba dièse parce que nga na vantsara les matières ça y est. Donc calme-toi maman. Calme-toi parce que rando oyo lukaki yo finga batu ba otala na bango po finga yo to ebo finga te
Kizenga clochard da camarade nunda ebo finga. Sko yo yeba ta o composer ma finga te. Yebisanga nini choquinga. Mais yo no banoelo ka ba vérité. Ba vérité. Bana papa sa. Bazo benganga. Pona oyebisanga maman Sarah, il faut abandonner parce que et ça la biso passi. Papa biso à chaque fois zonga na ba miniature. Biso nde to perda papa. Benita pona ezaka plan na ye. Po azwa tane fiske. Mbongo ya kozwa ndaku ya kozwa sika ya kolia. Ya ta ya finga na finga te ngana lo baka ba vérité na ndeza a. Ngai kaka ba vérité. Ngai kaka ba vérité. Ba vérité. Gaza na galerie présidentielle mukimo bimbeyebi. Ngai kaka ba vérité. Omoni koyaka ko finga batu ko fungola mbanga ko finga batu. Il faut oye bara place ozo luko finga. Ngana Sarah. Nantika la Sarah. Azane loko kanisanga te kizengi wana. Omoni ke ba vérité kotie. Yaya. Aussi sambongo nuna ba parke awa. Awa okosili sambongo. Ofundi amabe, ofundi. Tango fundi, to sambi lobi na wana yesu na sali live. Tu vas finir. Mbongo papa nsa wana ozwaki aussi sango nyoso na ba parke. Yo faut si sambongo wana. Il faut si là. Il faut apporter. Il faut apporter penda plainte sili sambongo wana nyoso. Yo faut si sambongo. Umoni nga na bunda saratola. Oyoka nga na sango. Oyoki nenge frappé kizenga mwasi. Ozui et continue penati na misisa tina mekuwa ma chérie. Là où tu as touché là, il faut supporter. Non, ça lit dépression te. Oko sala, yoko sala dépression, oko sala ba life, oko bimisa mbongo, oko changer ba parquet. Internet, bon, moi, na leli si moutou na TikTok, Non, leli ten. Bala liboso mon influenceur, oh lela. Nako kangisa ya, modèle bat ba finga makao. Lâche. Oko sili sambongo, yoko sili sambongo na ba parquet benita. Yo loko zaki muta munoko ebi ko finga. Il faut yebi sape ba magistrat wana ke mutu. Oh ngana o funda nga pe na finga ki. Zana courage wana. Parce que tu vas pleurer. Yo, olela na internet. Ça ce n'est que les débits. Yako bimano e bimite. Yara ki chasati. Yara ki chasati o sambali. Tanengo oko sabati. Benita azoba. Yo kana sabino Na loi ya Congo. Mutako funda mutu libanda Congo te. Il faut longwa poto aya boy bisazo avion asa sous dépense benita sala dépense matana business class ayaka yaka sko funda to samba nayo o expliquer batu siko marambo yo finganga nga pena expliquer batu o nga na ebi ayo esopio yaka boy bisebo ke bokele ko encourager na ba commentaire bolo bane aya abota na avion aya so ni ndesali ozwi Dans la ebisabino ngala il faut pas toucher bo mekangate na zamu takoloba. Monde benita leli 1-0. Na 0 siko ya na king. Après ko ya king osambi nanga ozongi po ba osangelo kote. To samba yo ozongi. Tango ozonga live ezo continue. Ma chérie, tu vas pleurer. Tu as touché là où tu ne pouvais pas. Au moins zoba wa kosaki yo avant hier. Akomo talo sikopa auseko ya obatama ya vandi ya internet mon baba finga ka etanga zara na zemi ayaka ten akima internet ba ofinga zemi alokuta ba cheye ba trompe ba sali ba zongisi azaki so ba fingi aya sali baby shower so ba fingi asali video ya laxi zemi so ba fingi alaxi nga zobota abanda ko finga abanda ya ofinga batuten yo la kisa ko zelumbe benita okolela na mamisu yo mbongo wana ekosila okana ba parquet ekosila yo kaka na ba parquet foya benita ifoya so yete boye bisa so ayeta za lâche nazo zele penda bras ouverts so ayeta za lâche akosa bino tuka liboso na moya obunda na yo na kobeta na makola batije wana loka ba baguette yo betanga mwana kanga yo betanga akosa bina obetanga tingana na ville nga adresse nanga baluka ngote na galerie présidentielle
akosa bino te aya azala lâche te aya penza bino pe na TikTok bomoni pe Benita na Sarah ba osamba aya atika okosa. Je dis et je vous remercie mutumo akolelawa nano lelite oyo iza debi okoyoka mongongo ya papa sa